papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokosa Kilima Goma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na biloko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Messana Kolanda, Iran, Masiando qui TV, oh maman, Abino et la Kabino Kakaba, histoire vraie pour Esther Labino, vraiment Kassi, Nabanda Kunabino, partout, vos alignes dans le Bakanzam Balola, Apambola Bino, pour la patience, la fidélité, la confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Iran, Masiando qui est ça, vraiment bien, Makassi, Yango Toebi Sakabande Konyoso, Bazolanda Biso, partout, Oba Messana, Kokota, la Masola, Maman Iran, Yona no Sabona, la Situoté, s'abonner. Au partage à masolo mama Irani parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to pesi merci na bandeko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na Dorte Achille kapesa balobi la patronne Betty ou mela moi celle qui mi bali na mbongo aleki mi bali na mapangu botuna nga mama Irene yango sponsor no bando beta caché ya Betty la patronne longwa katenga e longwa jamais babiende asimbi Irani Masiendo qui TV to ok na nka bongo to pesi merci na beau frère na biso ya sûr Jansi Bolanga Bon frère na biso ya sûr à la tarakitoko na kati ya Londres motema meta la brésilienne moi si ya pembe na kati ya Birmingham babisa yo Birmingham molili meta la brésilienne umela ba mourir to kenda bongo na tazi vita imana ya papa trésor chou na kati ya bunde se balobi porte parole na biso ya mayele Anastasie vita ya papa trésor to pesi merci na BBC balobi bibi chez moi nzambi bibi chez euno balobi umela de moi-même merci na de longues jambes Naomi Abel et Yale balobi umela ba mourir zignon son maman Iran ayaka to betaka masolo to betaka masola so to singa na ba mourir ozana lisolo ezo déranger lingo betango benga mama Iran to betango so bitanga kombo to kotanga te parce que tout vandi saka boss balanda biso ndeti ya wili musheni koda mboka papa social alanda biso merci na Titi Gracia Bundesi bank tozo kende bo ntu anda so porte mama Iran abeta masolo solo to beta masolo solo na zebi sabino bato bolandaka bo partage parce que mokileza na makambo ibele bongo te fifito mola japonaise mama na Erastine tantine voisine babi to kendaka bongo to pesa merci na mama Esther ya nzala na kati ya France moto na nzambe umela mama Esther de moi-même je t'aime beaucoup yaya nzamba lola asala bino bolamu pourquoi pas ya be Zakari Tulomba moi si kitoko pétaille mamie la plus belle bezacle balobi umela moi si kitoko pétaille ba mourir maman Irene elle a kabino masolo na meno lisolo mo keza vraiment moulaité to bete yango moi rapide et ko sala bien
mais nayebisaka bino avant kobanda lisolo na rappelaka bandeko toyaka po tokoluka totika mpe famille na Kinshasa bafeti yango bonane babonane esengaka mwa kolesa famille solution se ezwami obengi Eden Marché tozotia logo na ye na émission na biso awa ozozwa numero komande biloko na lokola soso loso ofuti mbongo na poto bake kolivre biloko epa babokilo na yo epa bafamille na yo na Kinshasa na commune nyonso yo benga kaka Eden Marché okosepela wana na Kinshasa bandeko yangola mpe bobukana te Eden Marché logo na yango na tie na émission na komi Eden Marché bozwa numéro na se bandeko yangola linotinda biloko kolia na ngola tozwa pe solution Sandra azana Suisse ofuti mbongo awe pa Sandra bake ko livrer biloko epa na bino na ngola bafeti yango yo Sandra na Suisse numéro nezali plus 41 79 19 70 638 soko yima bebe nga so tokobongisa to rappeler ba vrai chéri basi bangami misa solo kitoko bafeti yango kanga papa yoko sola bien to kotisi parfait na biso moko balobi Grace Light Cosmétique ayeli biso parfait parfait kindoki na solo parfait o esilaka solo te solo kitoko tokanisa basero apoto akato banda kolula basolo na bango ezongi epa mama Cornelia Lutadi la mwana tele simwasa tata akotisi biloko asika logo na biso etikala wana ya libela Grace Light Cosmétique toza makasi biso jamais tokita po toza na Yesu tokotisi parfait tozape na bagame na biso te métis au caramel nazaka mwindu na ninga kotela tendeko na mwindu neza kitoko te ya ba commission kitoko epa ya Cornelia Lutadi la base ebele ba osala ba publicité mafuta mais batenti na ba mpe kitoko te ndeti ngabo na simba mikuna 4 ans yango ya osamba ezate ni tache ni bouton Cornelia Lutadi la mwana télé simwasa tata merci musala kitoko to pesi merci na musala na boutique Rehoboth kolata kitoko ba fantaisie pe koti oya Gucci ya kingo ya matoi bande okate na bando lata latango bo sepela voilà merci na ba mouré signé soma Irene ya kabwe mo ambiance ya Irene Masiando kitokenda na oka bongo impératrice MK bora ba super to lata di bo benga bona ne somba ba super wax ya original ba grand super et puis impératrice MK na kata Autriche numéro ne zapananga yo benga na opesa voilà merci pour la patience et la publicité na mo ambiance ba publicité na selbo pesa monta merci mo ambiance ekendara bien maman loba mingi maman sera loba te seke mabeza voilà ba murene to beta lisolo na menyango boy meza lisolo mo keza mukuse faina ke non ka bena zo 4 minutes boy pona to umela te to 6 poto ke na biso ba murene na ko sola na ba maman ba divorcer na poto o divorcer na papa na poto ke linga jomo na Kinshasa bande konanga na eko sola ba maman nyonso ba divorcer na poto ba linga mibali na Kinshasa. Oui, mibala kitoko ya série na Kinshasa baza pena ya mwambongo. Baza na bango. Po mibala bien baza partout. Mais comme mate ko balobi na ngo passer Charles ba me ko mati avion ke sele ko bo musika bongo ya bi ko bo pe pembele na poto eza. Ndeko nanga na poto ko sele ko bono ya moto pe ya propre se retrouver même na finance, même na tendresse, même na caresse, même na tout, o se retrouver na poto bi ko ba solo pe na poto eza. Pourquoi na lobi boy? Toza na kamoko ya ser na biso na Belgique comme nezali ser Mado. Ser Mado ba pesi na sole pa entourage na bango bata Belgique baza na pasi. Ser Mado aza ser aza na âge ya 42 ans. Aza na kati ya Belgique aza na bana mibale. Mwana liboso aza na 12 ans. Oya suka aza na 8 ans. Bolanda lisolo. Ser Mado avanda na mobali ba umelaki ndenge ezala kaka kobota ezalaki nanu te selon ndenge ba pesi biso lisolo. Après ki na kobota po 12 ans déjà muta 42 ans c'est kabota ni na 30 ans c'est que ça va. Maman Irene bavanda na mobali ndeka makambo ezalaka ba via couple eza na makambo ebele simba ki te se madona mobali ne bakabona ki na Belgique. Tozo beta lisolo, partager, s'abonner. Yo mtokute na mwasi mbali boso ko hésiter te s'abonner a ko rater soko s'abonner te poko tonga o ka ba songi kolo na moye identité songi nga na beta ka masola so na beta ko Belgique te. Bata Belgique ba comprendre lisolo o. Ser Mado akabona na mobali na poto azana bana mibale. Oya suka za na 8 ans. C'est madame Linaki garçon moko na Kinshasa. Ba mourena ba mauvaise bolanda. Tanga lingi mwana mbali wana na Kinshasa ba sali pare 4 ans. Na mwana mobali wana. Banda c'est madame a divorcé a lingi mobali na Kinshasa. Ça fait 4 ans na garçon wana. C'est madame sala ndenge nini. A loué appartement moko boy. Quand les bêtis la patron a loué ça appartement na bien bongo. C'est madame andima azo appartement moko futa kango.
soki ake Kinshasa komela wana na appartement na bolanda solo très bien nazo expliquer Betel Pro Max o mama abino baba na jiba bebe ba ofinga ka biso to beta ka masolo soki akomi wana tango azonga katikela ka mobile appartement mobile avanda wana mais ye mutafuta ngo na ndenga poto ba murena ba murezi bolanda mwana mobile avanda wana sema doso ake Kinshasa komela wana na appartement na ye mutafuta ngo na absence na ye mwana mobile avanda wana tikala wana sema do nenga zaka na poto mesala ko benga mobile webika mungu ay bolingwa musika nenga zala mo appel video mama la kisanga pena la kisa batu nyonso batinda naka yana okosote mutamalamu na mokili azate mutamalamu na mokili azate yesu masi ndeko na bolingo yayo ko mona garçon sous responsable au moins pena kimi osuka batinda ba fota tinda pena nyinyo naye o ko lokate atinda ka yaya la kisanga la kisa otana na to monana basala ngona bolingwa musika na ba video tamsipona na so sala sema da sala rane ba video batinda na kamu na bango kenda bongo eko koma na tamo bo sema do so abengi mobali o kote na ndoko so na video te na terrasse na libanda e mema kelelo na terrasse na libanda e mo sema do so abengi mobali na chesa kote to so na video mo na zapa ba mama atie video azapa na bango abi okay soko zongi na flat na appartement ska to vanda kote na chambre to sola posi ba mesa na bongo na sema do mobali tango ozonga na appartement bengi sema do na toilette c'est vrai OK na chambre kasi boza ka yo mozo banga nyote to sola kaka na toilette bonge ko sa nini c'est madame ko meko mona ngo 6p ndeko nanga mobali ozala kane to mwasi soki mabe moko ezali ndeko mona ya yango nazo timbisa ba fille nyonso na ba garçon nyonso ozana likangu mobali wana benga ka na musala na nzela na voiture azaka na magasin ndeko mama timba c'est katika ka mutu na ndako to landa lisolo très net to comprendre pourquoi to sobeta ngona lombango c'est mado andi ko benga mbali mobali kaka o na toilette ani ko beko ko za vidéo na chambre mais ba mesala alala na mbetu bazola kisana c'est mado momo na ngo 6p et moi ko benga be téléphone aza en ligne te o benga na zaina mega te oh mais mikolo non comprendre to komi passe pour na ozobo ndeni c'est mado bengi petit frère na ye abi kende na lesika na vanda na appartement tano beau frère no vini na zo mene petit frère aye abia mado beau frère azane pena tokos ye mon kaka yambinga na melipe mon koinanga accompagner nga peto tamboli kitoko ti beau frère ko tika ngelo ezana honte kata msuka ka bon jona yo azane ka beau frère azana na bien abia problème ezate la mona nga eloti c'est madabi gravité c'est madazo benga mobali kaka biloko mo bongo ba mourir bolanda tant na ebisa kabino Jésus Christ revient bientôt moi na motazo zonga mokileza na ba réalité c'est mados tellement moni suspect qui par rapport ndé love ekendela mo bakale komi mobala benga kaza na terrasse akobenga zapa na bango onana ba master moboye na ndako bapele koma mukie mobali moi c'est soka benga mobali ba minute ba iner de ba mesana ko benga so moi ça na poto bana balali ye pongeza ta benga jonai jo on mo na téléphone aoyamba te lobe bisa zaki na ba megati mais ba mesana ke batia na ba mega ba benga na ba vidéo love zaki bon love échanger abino o eza normalité fona lukana ke Kinshasa abengi petit frère na bina zo Kinshasa mais ko yebisa na no mobile na ngati abi problème te na zoya et comme mon la voyage il paraissait mada benga mobile les mêmes jours abise na ke province moko na obengo sima o problème ezate c'est mada koma Kinshasa ba loi tarsi na petit frère na ye moi na maman na ye ti epai ya mobile na appartement o ya futaka na poto ba mourir bolanda ba kuti des filles boso appartement ba olia kwanga moko na zemi ya munene e bandi c'est mada pesi ba ombote ono luka kolonda ba oya zolia kwanga talita c'est mada tabi kolonda kunga tantini problème eza oh yo kolonda kwa bien nga kolonda ko za problème tantini habité moi mobala vanda ka azawa pa bi azata bimaki nga mwasi na yeso ki problème ezali loba nga mwasi ne se problème ezali loba na zemi ba mourir bolanda lisolo nde kwa divorce na Belgique azwa John Kinshasa azwa appartement ye mutafutaka basi abongo na poto baza ebele bazwela mibali ba appartement bafutaka nga soki na divorce na poto na zwi mobali seke mobali loana nde fa futela nga appartement fa futela nga business class pona koma Kinshasa fo mobali wanda pesa nga mbon soki nga masendo kinozo mobali pando dépenser pona Kinshasa teke na otika nga ka mwasi sa mobali oui na zebi sabino vérité nga ba ja ko sala mibali dépense na sala ngo te pe na otika la suko sala ngo te pona sunga mingi na vie na zelo litomba ti ba mama botimba ye mibali nyoso bataka na bango na pasi tango bazwaka vie bakoma ateti na sabino vérité tozala batu yoza na mama na tata na zana bomo ina Kinshasa sema donc ezo engagement ya kufutela mutu appartement ceux qui ça 50 ceux qui 200 ceux qui 300 les ambonga crédit voiture na poto tambola l'aise
Bamouré na bamourese bolanda c'est Mado apeta akomi ko discuter na ba fille wana abi na petit frère ne zwa no téléphone na yo lokwa na WhatsApp ate benga na nyemo mbala ngo soka zabi mo mbala bengi bo frère na eleki ya Mado bengi mbala Mado ayambi bofu ndenya bi bofu za côté ni abi on aza muskate na kwa na ngapona abi otoana grande sœur epano o grande sœur na bi ya Mado aye abi azapa no na ndako po bovandaka mobali mbala mo aye tant mobali ayekuta déjà eyoma c'est Mado discuter dans la fille azemina camarade ne bon lo kwa mi balé c'est Mado yemoko zosko kuta na demba na Kinshasa yo mobana na bazabe mpoli moko weza soko bengo bitika mbai na ngai biso ke ko bisa mobali na tika ngai bakenda bongo obengele so tika mobali na ngai est-ce que mobali no yebiso ye pa okotika nga ba pesa ba réponse ba na obenga te ben poli mama ba peseli bandi ko finga ser Mado mukolo se madabina mukolo te na 42 be mobala na 40 ans te bandi ko finga na miswale kinaye e yinde bon ser Mado abunda batu bazaki na lopango wana ba calme tant joana yelo kasalaki akimisi fi wana ezeni atiki ser Mado donc garçon na litango ser Mado soki pe copain na ye ba vendre na appartement wana a protéger fi ya Kinshasa bolanda lisolo akimisi moi sino azana zeni atiki ser Mado bamouré na bamourese bolanda pona olakisa bino ke bolingo basombaka te bolingo pe badefisaka te mbele batambongo bakuya yaya mwasa mobala protéger bébé na ya kimisi mwasi azeni atali ser Mado kipoto na kivalise na yo te batiki wana ser Mado apeta mutu epesi na kokangisa ye yaki opesi zwa eboma ye na kati ya Kinshasa histoire vrai ser Mado aza en Belgique bakotisi batikeli bango siko ndako bakotisi bavalise na kati no bakuti na biloko ya fille wana donc eyoma na biloko ya nani ya garçon wana ser Mado akanga benda porte abi toke pa na bango aketie pa bamobali pa babokilo po ayebi po akendaki tiasa yebi famille ya mobali babi akomi awa te abandi kosala tapage na famille ya mobali akokangisa bato akosala soki ndenge nini bandi kobenga mobali ya ser Mado telefone ya okangama na ye na mwasi bakimi basundu na biloko bakeya pito yebi te bamouré na bamourese bolanda ser Mado azonga na petit frère abengi cousine baye balala wana polobi na tongo ser Mado kolukisa mwa mbali wana kokangisa na Kinshasa kolakisa ke ya mwasi ya poto balala te na butu balamuka na tongo bamila mukeli te kaka na butu wana nzoka ser Mado na poto bana mibala na bota na ba césarien na poto na misala poto na ba tension ya poto si tokoma na maladi toyeba te kolala ser Mado alali na butu po lobi banda kolukisa mwa bakangisa na famille na lakisa bango ke ye aza mwana poto na relation ser Mado na butu na sali crise AVC histoire vraie tension hématie na butu babengi ambulance bakena ser Mado na hôpital na Kinshasa babika na bango te batima na hôpital mosusu SOS na ete bataki so ebite so SOS na yoki onga na biso na yebi na yango te bakomi kuna befonfo bakotie na koma aba bakotie na koma hôpital basema 3500 bolanda lisolo 3500 ketsa siko famille na bamerde babandi koluka 3500 bapesi 2500 babi 1000 baopesa lobi po basauve ser Mado batie ser Mado na koma 1000 euta epare poto epa bakopino bapesi nga lisolo ser Mado banda kendaki abela na Kinshasa kota koma ezalaki akufa tika bana mibale na Belgique mais nzambe asali grâce Mado abimi na koma azwi pe défaut te nzambe asungi ye na ministre azongi Belgique bamouré na bamourese bolanda ye kobokola bana mauti kobeya na Kinshasa yango wana bantourage mamaira ni beta lisolo akopina biso Mado tobeta okopesa se ira na obeta lisolo na yo tolobaka Mado bamado na Belgique baza ebele totanga komba mboka te mais ekozala conseil po topekisaka o deja mwana mobali yo yaya baninga balobaka garçon yo tomonaki clair te yaya yoza na poto obomi libala ozwi litango na Kinshasa ozweli ye ndako oza na bana seo lisolo moko aza na 8 ans se kokenda Kinshasa chaque mois te peut-être 2 fois l'année peut-être pe 3 fois yaya na temps wana mabe ekokota yaya mama sali te po esalama esengaka na 1 heure du temps te mama 10 minutes kaka esalama engo tolokalisa na Nintendo ete pratiquement esika nyonso prise ezali pe na seconde bosilisiere conscience makasi bepona nini batu bazokufa na basi na mibali odivorce na poto yo mama yaya na poto toza na bavie bien bakufela pe basi baza ça dépend million refréquenté na poto ozwa vie moko ya bien mande febele pa yebi tendresse asolaka pe baza pe na mbo pa salaka na ye oui akote fele pe mbongo na banque po akozwa pe crédit ezaka ndenge yo manipule yango bino bolingi mibala Kinshasa na yebi te mibala ngo ya mbongo ya Kinshasa bazala na commune
basi ya poto tokoma bakomplexe obomi libala na poto nakezo ya député nakezo mobala mutambongo mibala mbongo na Kinshasa baze ye mobala mutambongo na Kinshasa aza na mwasi te oyo avandaka na ye ntango yo ozalaka ta kosepelisa nzoto ne na nini yaya na poto awa surtout na Londres bavie wana kala batikala bango moko bobima koto boya kolokota basi baze ebele yaya na Belgique oyo mibala Belgique bajigolo nani ayebisi yo ntango bovandi na yo kokotemba bakende koluka mosala koluka kaka bokovivre oyo na ndinga mibala France te baescole okuta mibala France ya sérieux baza batonto France bisou boza sérieux makasi bolataka mpe kitoko ela ça dépend milieu okofréquente yaya baescro baza na Kinshasa baescro baza na Allemagne baescro baza na Belgique baescro bazaka partout bolatisa bajwa France buzoba te comme mibala France baventurier te na France wana batonto bazali ba vrai tonton peno ndimi ke tonton peno tonton France tonton France baza respect na mibala France nga linga bino makasi na mboka Yves Djeboke garçon de luxe na linga bajwa France makasi bosola no bien balaki se bino ko boza besco tala mboka nyonso escro za na limana besco baza na Belgique besco baza na Londres besco baza na Kinshasa besco bazali mboka nyonso ezaka na moyibi nange ezaka na ndumba nange ezaka na ndoki nange ezaka pe na pasteur nango eza logique yo bomi libala na poto basi ya poto komloka koluka so bomi libala na poto moka alingi mobali na Kinshasa mibala poto pareil yaya mibala poto so baokufa na Kinshasa na malili oyo oke Kinshasa olingi mwasi yaya yo moko nano miseli makambo toko mibangela obalobaka mibala kini bazaka moto na mimelela biloko poto nonke pa fiona za makasi ya yo meli bokosali crise okufi na Kinshasa nyonso kaka makambo yaya tokeba mibali ya poto baventurier basi ya poto pareil tala ndeko na biso ya mwasi nzamba asungi azongi ya kobokola bana ebongo soki atikalaki na Kinshasa nga pa na mobali na zweli appartement na ofuta na Kinshasa nga na poto eli ya appartement na commissaire d'Égypte osali fausse affaire yango mama soki obomi libala no na poto koza na complexe te luka esika ozali na poto bolingo esengaka te ezala mosika bariske eza luka moto ozomona chaque jour po olinga mine ekolaka rapide tokenda ngo bongo na bomi bana kenga mbele Kinshasa na komo zo yesu ndaku ya pona ke o telefone lukambonga tike na lukusumbo na futa appartement te nga soki na zuna Kinshasa c'est quand lotinda tike azilanga appartement et puis si quand on va na première classe na business oui non ke na bongo c'est quand za muto mwana na mboya bolingo kobo musika bongo ya gratuit na lisumu ekobo na ya gratuit soutenir c'est l'hôtel ya tango to c'est la temps to ke bongo ba moure na ba mourez même mibali même basi mobali obomi libala na poto tozana bano ba obotama awa na ba sero ba divorça na ba oba kufela mibali bazana poto pourquoi linga ya Kinshasa tango ni mama soso molika so bengisi na poto bandoluka mukanda tale tozo tike na Kinshasa kuna pe tonton moko azo fazele yi donc ndeko nango seloti o sala perte yango ba mama to fungola misu to na ba jo na biso na poto ba tonton ba vie moko bien na poto baza. Ça dépend milieu ko fréquenter, ça dépend monto yo kozwaya ya poni ko linga mobali na ya musika na Kinshasa pe yo zo futer appartement. C'est amado conseil ba kamano bande ko ebiso ke tika viwana. C'est concentrer na mboko zali ba tonto baza ba divorcer baze belé. Ba kufeli basi baze belé. Covid etiki batu ba veve, tiki batu soki ba dengeni ni bandeko luka moko. Ko banga mwasa kufela mobali te ko banga pe mobali kufela mwasi te. Kobulanga to mo se tam so kusa kufa na ninyo bongo ba examen musana ngoni yera ebiso mo sina kufa na ninyo nani eso mbele na kufa na ninyo no kaza mo sa kufa te es malade kufelo ebiana oyeba ngo pa docteur na otike bon te bolo kwa kufela mo sina skola tina bambe malade ona te non c'est ba examen to oyeba malade mo sina kufela ki si mo sina kufela na diabète akufi na cancer abeleki malade ni so kufa no ya na ozo ete poani ye examen de makam toke bongo ba moure na ba moure zi conseil eza gratuit bo longo la complexe mibala Kinshasa surtout basi ya poto lo kwa bolinyango trop divorcer na poto maman comme na rage olembi mibala poto olembi mibala poto pona ni mobali no mutaselo mabe ya poto basali yo mabe te ya yo boyena mobali zo so anga charge ya mobala Kinshasa obanda ko siko yo kotika bana poto ke fana Kinshasa to kozwa bana boke fana Kinshasa ya tango sa love calcule pe via bana ko oya 8 ans na posa patanga za muke ya boni ko dinga nzoto ko ba ko penser na via bana te mabe c'est manda zongi santé comme moi bientôt pe sinzambe merci mais été ya yo za na poto ozana bolingo mona Kinshasa ozwela ngondako ozala mwasi ozala mobali yeba ke mwasi na ozwela ndako na Kinshasa ezana ba tonto ba sepelisa ke na absence na yo
yo mpe mwasi ya poto mobali ozwela ndako na kinshasa kobosana te eza mpe na batantine oyo basepelisaka ye yo soki osepelaka mingi ntango okendaka kaka mwa 3 semaines ntango ozongaka yaya ta nyonso wana basepelaka mpa motu mosusu yo moto osala pete nafuta ndako napesa nzoto nalesa ya nini yango natia manzaka natia basile naforce koloba na fiere nalalisa misu tala nzoto ndenge esufri ebele bongo pwani nakomi fani na yo te yo fo ozala fani nanga tookende bongo bamure na bamureze tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te ya tobetaka masolo nyonso tokendaka bo o mama bino ebeteli promax nzambe abomba bino tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible.